keka boye na comme le quoi les tika keka tango a profiter na les direct bon voilà hein je vous félicite na resona ba papa na ngai ntengo moko voilà papa boni otiki bana papa bana kubaleli yo mingi mukelenga na ekoti biso na aleli passe mingi baso commenter baso tala ka ba gene bakende ba gene ngo pe basaka ba mi balé o baso kende mais sikoyo ko bana makambe ko iboye ba yakali so kunati siko na délégation toyoki ya 35 personnes il faut ba kende ko zwa général de fao bino ba membre famille atamo kwa sate te so makambo ngote atamoko na biso azata lokola nungu ko tambo bani lelo yo tanto kota maka na famille même roza la bisika moko koma na mbongo mais famille zalaka nanu elembo liboso voilà pour biso sa biso parce que leader asali pe minene malgré tout lelo yo ko akufi azana yete to niye mais il monaye tambolaka sur l'Iwa général des fois Bolimbi Sabiso pour moi question au yoko déranger batubele mais Bolimbi Sabiso général des fois atiki bana combien na wuti koloba na ndinga tambolaka mingi a cause la to soki moko na koko yoka to moko mais na boyina na kuta ndinga fanda ka mingi sasa te exact mais o mosusu mala yebango exact bon bato nyonso bazokoma kuna okuna ko ya ngande kwa defao okuna ko ya ngande kwa defao ti famille na biso komaka kuna te okay e komaka te nyonso na baleki nzela nzota mwana ba commission lokola ya bango biso to bakolo mutu to tikali sima voilà liwa voilà minzo mais siko na kati ya bato il faut bakende kozwa corps toyoki lisusu na ndenge mama uti koloba na kati kuna kombo ya famille ya général de quoi ata mutu moko te batiaki na kati ya bon ata na lise batiaki te toyokombana te se bakati voilà ndenge eza boye efe ndenge aza boye okinde eza mabe me balingi mpe tina biso te okazala prêtre abetaki monde entier voilà ayebani mokili mobimba mais toyokombana te bembe komlokola bilanga la chaîne de qualité, la collecte na chaîne de santé, la collecte na chaîne de santé, la chaîne la plus. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mapia Star Télévision, dans votre mission Angola. Angola, vous voyez bien la mission d'Anitima, toujours wana. On a repéré Sabino d'information et ça sur les frais. Alors bien les ceux qui peuvent retrouver Bissou sur la résidence, bel et bien il y a maman, il y a général de fois au la route qui aéroport besoin image peut-être Bissou général de fois il y a le lot et bien mais quand on a dit ça le lot général de fois il y a mon vite qui est sur la résidence il y a besoin la réaction il y a famille ekoloba nini famille eza sikoyo ndenge nini kota la kati po bomona lolenge nini tozwaki temps ya kosolola na mama ya général de fao ainsi qu'avec mon frère mon ami balobi Zuma Ntumba oyo toza na ye tokosala na ye mosala Zuma Ntumba oyo toza na ye mosala po comprendre eza venir ba général de fao moto nyonso akokozala ndenge moko boye système
Donc nous avons toujours awa pona kozwa masolo nene famille koloba. Là je tiens à dire merci comme ça à Christopher Songo appelé la générale de Fao, Dadi Lena appelé la générale de Fao. Je vois Raya Kitendi pour la Massambe appelé la générale de Fao. Tokota na kati Angel Loué mwana star appelé la générale de Fao. Tokota na kati ko demona ndenge nene to solo la kina mama na bango et puis tozonga na maxi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Passe mingi bazo commenter bazo tala ka ba gene ba kende ba gene ngo pe basaka ba mi balé o bazo kende ko mesikoyo ko bana makambe ko iboye ba ya kali so kunati pour la délégation toyoki il y a 35 personnes il faut ba kende ko zwa général de Fao bino ba membre famille atamo ko zate te so makamote atamo ko na biso azate beaucoup la nungu ko tambola sur l'Iwa général de Fao Bolimbi Sabiso pour moi question oyo ko déranger ba tebele mais Bolimbi Sabiso général de Fao atiki bana combien na wuti ko loba na ndinga tambola ka mingi akoza la to soki moko na koko yoka to moko mais na boyne na kuta ndinga fanda ka mingi sasa te ezate mais o mosusu mana yeba ngo ezate bon bato nyonso bazokoma kuna okuna ko ya ngande ka de Fao okuna ko ya ngande ka de Fao ti famille na biso komaka kuna te e komaka te nyonso na baleki nzela nzota mwana ba commission lokola ya bango biso to bakolo mutu to tikali sima baleki nzela baso leka liboso te baso ba de Fao akedo kuta na kisanto pa ya nani bito bambata ta batangidinga na kisanto tozana mutu kutu akukomela kuna te tozapa na bele kuna te biso na bele na biso eza na mboka na biso ono bazo ganga kuna na ndenge manga na botami boy na koribo tozana mutu kuna te ndenge bazaka na kisanto bakendaki lokola ba voyage moko boya ya kofi tata de Fao kofi mutasa kuna azate donc ezolekela biso to kaka balobi batu bawuti kona leta akuna na kisanto akuna to yebi mutu tozozela muso ta mutu ekomi tango tokoyoka na matanga ya mwana nani akubima ntete ke nzoto zokenda ko santo wande leta ko yeba verte na solo mpona ngonga oyo tokele biso bato wana te tokenda kapete tokapeli kama tokoloba te takoloba kaka kolela nanga ka nzambe apesaki na bilaka nyonso apesaki nga akokisi yango te lokola nzambe apesaki ye na mokili ayala mosili na famille lelo nzambe azwi molimo na ye na kopesaka nzambe merci mais papa président Titi maman Denise bosala tu boza nzoto mwana na bino ekoma na mboka na ye boza nzoto mwana bino akoma na mboka na ye wana za mwana na bino moko soko lelo bon négliger ye na mboka wana ezali soni ya biso na yo papa na biso na mama na biso nazana mingi akoloba te nzambe aleka liboso makambo tisuka ezalaka na kombo na Christ. Merci beaucoup, fidèles amis internautes. Nous réunions sur Mapia Télévision avec notre mamie, Maman Mapia Star, pour le logo, la carte à Londres. Balobi, famille générale de Fao. On n'a rien à dire, on n'a rien à commenter là-dessus. Balobi, et pour ça la passe générale de Fao, Oyo Biso, Touyebaki, Oyo Biso, Tomonaka, Tozapa, Namike. tozalaka na kopi na bomwana lelo oyo azali te mais nzoto ya général de Fao oya na Kinshasa ekomi kosenga baproblème ekomi kosala baproblème oyebi te délégation ozwi famille bolongoli famille po boluka nini na nzoto wana bolinga te nzoto ya général de Fao ya Kinshasa mpe tokolela général de Fao na Kinshasa ndenge tolela papa wemba ndenge tolela bamusicien na biso misusu ya minene na kati ya mboko. Une fois encore merci Maman Mapia Star, merci à Zuma Tumba oyo aza na nsima kamera bomoni ke ndeko na ngai
tozalaki na ye kuna poser ba question mais awa asalelinga mpe service moko boye oyo ezali ya bien. Merci à toi Christopher Songo oyo asesaka te toujours kosoutenir Dani Timanga le grand recruté. Merci à toi aussi ndenge bokolela général de Faux bana Londres tout baza mobilisé. Je vois comme ça Dadi Ilenda na kati ya France akolela général de Faux la sympathie pour la Mazambi Rai ya Kitendi na Paris akolela général de Faux Thierry Wayembe na kati ya France akolela général de Faux Yansmin petit frère ya Jésus na Paris akolela général de Faux John Spiritu na Paris akolela Chancine Fula akolela général de Faux Angel Loué mwana star Asta akolela abikoko na général de Faux président Gabi na kati ya Londres Pati Mwasi Nzambe voilà Pati Mwasi Nzambe na kati ya Londres wana akolela général de Faux balobi tozalaki wana mpona kolakisa bino comment nzoto ya général de Faux une fois encore bapromese gouvernement ekopesa eza kokoka koya na nzoto wana général de Faux. Quant à moi Dani Timanga, je vous dis continuez toujours de s'abonner comme ça dans votre chaîne Mapia Star Télévision. Général de Faux étant que pana ya mabele ya général de Faux ozaki na promesse que corps ya général de Faux ekoya lelo par rapport ya makambo esalami ndenge kombo ya famille ya général de Faux ezake na lolenge ya bato bakokende kozwa nzoto ya général de Faux etaki koza pana ya veni na ye place oyo azala na bino ezali biso pasi makasi nano bani lelo oyo ntango tokotamaka na famille meme kozala bisika moko kokoma na mbongo me famille ezalaka nanu elembo ya liboso mpona biso esala biso pasi puisque lider asali mpe ya minene malgré tout lelo oyo eloko akufi aza na ye te tokonie ye mais bilemo na ye ezali na kati ya famille na bapeti na ye mpe tekoka biso tolela yaya de Faux mais na lelo oyo bakarbie na biso ezalaki toloba bakarbie na biso ezalaki tokende totambusa matanga ndenge yaya akundama na mabele yaya akumeli na mabele mikili me lelo asetrouve a mort esa biso mpasi makasi puisque fallait pas voilà baregle na bino par rapport ya vie na bino des fois oetaki bana ya mabele bana ya aveni na ye na selemba wa place nzoto ya général des Faux ekolelama balobi lelo nzoto ya général de Faux baboyi lisusu eya kaka boza bana ya mabele esali bino nini tokoki koloba nini na bana poto nyonso bakolanda te bana poto toreketeka pode babakele 4 mede eyaki te voilà bapusaki yango mpona te voilà eza kokila aza mpe na biso tokotikela babosi très jamais oza biso lefa atikeli biso liwa mbinzo mais sikoyo na kati ya bato il faut bakende kozwa corps toyoki lisusu na ndenge mama uti koloba na kati kuna kombo ya famille ya général de Faux ata mutu moko te batiaki na kati ya biso ata na lise batiaki te tozokonkwana te se bakati te bababatibaka te voilà ndenge eza boye mpe ndenge aza boye mokili eza mabe me balingi mpe mpe na biso te omi azala prêtre abetaki monde entier ayebani mokili mobimba me tozokonkwana te bemeko lokola bilanga ebota toyebi te
Voilà, merci beaucoup de vous avoir bien parlé, je crois pas que la générale des fois et pas la voilà ma petite un peu musulmane à la photo voilà la petite un peu comme ça la arrêter dans mon lèvre voilà pour le baisser parce que moi quand on comprend voilà et bembe ya mutulo comme nene général de force voilà 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 akeka boye bembe na comme le kwa netika ke ta wa profiter voilà hein je vous félicite la raison na papa na ngai ntengo moko voilà papa boni otiki bana papa bana kubaleli yo mingi mukelengana ekoti biso na aleli vraiment ça me donne nena zabo ya mokela zambe apa moye bisika ça d'accord sika Tana kanda, quand kanda bien fâché, le monde a le kilo chimo netra, mais pour na papa oyo. Voilà, merci beaucoup Wamezalaki. Banaya venu général de Fao. Je crois que ça n'a pas que Belé petit n'est pas Belé. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses, les bêtises. Merci beaucoup. Boyoki ndenge nini bana ya venu ya général de pardon neko bandeko na ngai awakomi na suka merci donc bye. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything, so therefore take advantage of this service.